Étoile de love, les étoiles. 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 Bonsoir, Léo Penza, bandeko nanga, bandeko nyos bolanda biso boza branché parce que sujet lelo ezali très important. To partager on a concert nanga mo comme ne Myriam Yemo ya aussi présenté. Na yambela bino yeka si bon mona e. Donc bandeko nyos bolanda biso, merci Congo libéré, merci, bonsoir Nayo. Bonsoir Nayo, Myriam, bonsoir. Ben, ça fait plaisir. Ça fait ma plaisir, ma carte Yambayo. Donc, ouais, il y était. Azali concert na Bissopé. Donc, Aoutaki, Azali, on a travaillé dans site, na site, on a travaillé. Siko là a décidé, Siko, on travailler dans Bisso. Bonsoir, Chris Coco, ma petite sœur à moi. À dessert, nous travaillons dans Bisso. Donc, si quand on me qu'on a site à penser ça en Congo. Ozo craché. Oh, quand on bien te. Là, on a bien, mais par contre, vidéo est Kangami. C'est bon maintenant. Oh, là, c'est bon, Moninga. Là, c'est bon, oui, là, c'est bon. Est-ce que tu as mon nom de la Bible na ABC Bandeko Baolanda Bisso ke? Ozaki, bonsoir Michel Toto. Donc, Ozaki na site na yo moko boye. Siko là, Siko décide ce qu'on a joindre Panza Sangwa Congo. Siko ba fan yo bazolanda biso. Bande na biso nyos donc o confirmer ba Siko bandolando Siko na Panza Sangwa Congo. Et a confirmé aux une invitation. Yo yebi étoile d'amour donc il a confirmé quoi. Babiso nga lobby takanga mo asuka na les lions de la presse. C'est confirmé. Bonsoir la loi. Ben, bandeko Holanda biso ba misusu ba yebi na ba misusu ba yebi te soko aussi présenté pour ba yeba qui es-tu quoi. Ouais, c'est bien mon Myriam Latour fait babi et Konda de la presse moi na suka il y a ba les lions de la presse tout il y a Paris. Bon. D'abord qu'on travailler na beauté image après un moment on a longé la beauté image là maintenant je me suis décidé na Zarana pendant Sangwa Congo. Voilà. Donc début mo yoki yaza moyen tsuka. Donc na ebité ce mtaka ima solo après c'est ce qui moyen tsuka msoro ya. Ah oui babi moyen tsuka mtaka ngaka tama nzeta vraiment système akine zalakati. Sombula ebeta moyen tsuka mtaka ngambula. Donc ngama ça nzeta fufu kombo makambu donc donc kani masolo on yosa ngasa demande masolo e baby mutakani masolo ye wana donc oyebi na sûr que oyebi loi ndenge le kana panza Sangwa Congo. Oui na yebi très bien. Donc na panza Sangwa Congo faut ko bomba faut ko laksa ke ozali mo ya maele otanga donc ba loi na nyoso yebi yango. Oui, nous très bien. T'as qu'à vieux dino. Allez, bienvenue. Donc, ce papouche Nabiso Yemoko Edino les mange. Donc, Yemoko le roi. Donc, président Avalio, ce qui m'a validé. Bon, siko, biso, siko, yo. Bayaya, to lo bani. Biso, il faut te valider au car. Donc, vous allez bienvenue parmi nous. Donc, nous travaillons ensemble. Moi, je suis Bakisami. To yambie ne lenginyo so to yambi o vama bo ya kofunga makasi. Taka papa edino boya kana emba tute dino immense toza Sangwa Congo alinga kana mutu nyonso o nyonso yokela kaya linga kae. Donc ça bakisami bondo mona ena biso mikolo yo. Bon mona on travailler mingi nanga ya après sima yimo pas de travailler après moi pas de ditenga. Donc yewana donc deka yimo se présenter donc soyez les bienvenus. Donc merci beaucoup. Sous un biso les deux ezali et Annie, parce qu'il n'y a que oui, ma bande qu'on a vu son soit chroniqueuse
Oui. Batambolaka bien te ou balukaka moi pouvoir moko boye po esala ke bayeba bango. Oh balingaki ke bayeba na plus vite que les autres. Oh balingaki balata ba vitesse moko boye après bakine koluka bisika moko boye fait baluka te. Donc ce qu'on s'en fait ko éclaircir biso cette histoire là comme ça là et tout. Pour bandeko ba comprendre vraiment et le ronino lingo expliquer biso le lingo te ya biso na musenga qui chroniqueuse comme ça et tout pourquoi ko sala nga atena na nzambe na oso ezaki na ngo dona yo osaleli dona oso ezana ngo dona oto tiki na yo ou soki ezaki penza ke makamba nzambe nzambe alingaki ozala no chroniqueuse o journaliste osengi kapa nzambe banini nzoka nde ezala mpe bandeko mosusu mpe bakendaka mpe koluka. Donc ça on a besoin de biso donc natiki yo parole expliquer biso nanu mwa mokie kamwa histoire oyo oza na poso obetela biso. En fait ngai apesaka conseil na bayaya tokutala monde internet ya média surtout ba grande sœur parce que na binga na moi asuka ba chroniqueuse tout à Paris hein na moi asuka parce que nga na nga ba benga mako mineur donc voilà. Donc c'était jusqu'à conseil à bayaya na nga ko citer ba komba bayaya ngote na nga pété parce que la ko fula nga pe bango pété depuis les deux bon voilà mboka loi quand même quoi jusqu'à conseil o ayebi moko kota zali on comprend que Myriam malobi na biso. Donc moni la vie yaya Lilo sali 4 ans, 3 ans et dit nos images. Je pense pas que Okena Lukabanganga Bener, je pense pas que no Lukabanganga oh il battait ma château rouge, on doit papier wana parce que on doit au comme la succès. Je pense pas. Mais bah yaya biso on a coûté la monde à média. Nous savons bon ba kena banganga ba kena kokoluka ba succès na ba kiss quoi. Parce que quand on ba que ba succès yango au moins ba osokola bango ba salle de bain, mutongo yemoko pe ozo bango le quoi ba utiliser bango quoi moni en cause ça bango que non boya tout ça ba ni ko bimana bango mais ça fait pas propre quoi comme Myriam de tinga ya benabi que na exemple na exemple d'abord il y a étoile d'amour après na ma soleil étoile d'amour il y a que na ko sokola ba que na sokola e moni et ça exemple ni na Hollande na exemple moi na chronique à lelo comment que so mutu. Moi, des fois, je suis à 1h du matin, 2h du matin. Pourquoi? Parce que yaya balaka liboso, bango balé ko accepter appel wana. Donc maman Elena Simon peut savoir ma réponse. Bible pesa pembeni. Ouais, lobana. Voilà. Donc du coup, succès on a kissé. So luka kiss na succès ozwa kissé donc ozwa no succès c'est comme preuve que baluka ba kiss, baluka ba succès ba kiss. Mais baza bon l'autre à part comment là nani à part bah si t'es là sous t'es comme un système en direct oui et yo canal sous t'es après à quoi sert que si bakis à quoi sert que tout baba na sokola bino ba salle de bain ozo succès tandis que système et yo eza en côté mais nazo comprendre musala oyo eza na mpe na mbongo te et foot la nango batute ogaye mbongo nini yango kutu soko ozana kutu na musala no pembeni te donc musala yango eportaka nango eloko moko te donc so tozopanza basango kaka boye eza parce que tolingi yango parce que toza na bolingo nango eloni ekobanda ndenge nini vraiment okende koluka nganga apesa okisi na musala ogayelaka yango meme ata 1000 euros te 1000 euros te ebele ata 300 euros te ogayela yango te en plus bato yango baopense lobi ya bana bango te etoi le tobota bana nga Myriam na comme la deux bana maman des garçons Léon moko na ke aussi ma kiss après kiss wana et puis ba 200 kala ba descendant na ngai na bana na nga en fait c'est ça en fait yo pensez te au moins bato mususu ebe excusez nga na fingi bana batute na fingi ba via batute bandini te ponga pe na maman on raté la bota mwana au moins bato mususu au moins que non abota mwana a raté moi ai baté pourquoi abota ba blora bongo ai baté pourquoi comme ba point wana et là juste pour en fait bikota kota bisimba simba en plus musala ngo o to ke ba ke ko ba kota et futa ngo yo bi musala ngo ndenge ezalaka d'abord de 1 au moins OK ça l'émission transport ya yo moko et là-bas yo mo tosomba donc maquillage ya yo moko au ça l'émission aussi pe 1 euro te na suka na fin du mois ba futa raté
parce que nga tika au la site monter o efuta nga mbongo sauf que nga mna bana o dépenser ba mbongo na nga. Oui, c'est ça. Maintenant nga Myriam na que si ma kiss pour na site tu vois mais non. Et en fait tout penser votre amal quand même bateau en fait. Tout ça quand même bateau. Je pense que si les raisons luka kisango. Les raisons ko luka kisango ba ebisi ko eke Rams garçon bio bonsoir. Là ko luka kisango ba ebisi déjà de nganga de mobimba ebisi de longola bilamba. Aïla ebisi longola bilamba. Yo po longola pe bilamba mitiki na yo. Donc ba okenda ba memo ta na plage te so kuta na misika mo mai moko ata na lac moko bo misika mai ezo circuler mais na baignoire nganga ndenya ebiso kota na baignoire na sokola yo pose wa pouvoir si mo sa nini on les ba chroniqueuse je pense que sont l'équipe ba chroniqueuse c'est ça la nini on même nini à plus si ko batongo sikoyo ako yo yebi ba ma chérie est-ce que ben 600 on peut ça venir à ma classe venir dans ici la Paris a oui combien de chroniqueuses. Le banane, ma chérie. Panza, biso à vérité de vérité. Na Paris. Combien? La plupart, il y a bateau, bah aussi, mais la bango qui se bat, yo kana na bango le sauter. Bah comment on va se route à moko ya banganda. Est-ce que vous comprenez? Au moins quand se route à moko ya banganda, mais na kata site, bah je pense pas que Rams la gagne, bah bi mobile, oh bio. Ah, les quitte à Balagou, quoi. Je pense pas si ma kiss pour aïe, bah, pour Léo Myriam aïe, bah, je crois pas, au moni. Donc, maintenant, que si ma kiss, va penser même pas à venir dans bango ya lobby. Parce que, en fait, succès, bah, succès, yaya, eza makila. Attends, ok, si ma kiss, tandis que ceux qui au bot, eza makila na yote, osala toujours perdant. Oye, bah, na yote. Le contraire, que, au aussi, ça va bon, na yo. Bon, ba miso ba comment continue na ba western tina bene. On a eu biso ma chère, c'est vrai et a proposé même caméraman na ye to kende na foutre le ticket to kende bene. Est-ce que vous imaginez jusqu'à pas que si maka ki sport nini akanga Paris. Ba o ba kanga Paris, ba suka wapi. Mais Paris on ba okanga Paris on za bango Paris za mundele. Mundele mwa kangi Paris na ete siko yo no ko simba ba kisi no buzo ba comme ça to kaso okanga Paris mais mon frère ya mutongo o mo ape mutongo piéton loko anga Myriam na lukana nganga te anga permité ana voiture te ana le côté quand on ba ke elo côté mais a que luka kisi en fait kisi pour la YouTube mais déjà nganga ye moko apesa bato kisi tala bisika vivre ko mona on vivre ndako mo ya mabe ana situation mo ya mabe mazo pesa bato bakisi bato basimba bakisi mais en tout cas vraiment ba ndeko ma foueté ya été ya beaucoup parce que ça normalité les autres les jours d'aujourd'hui ba ngopété wana la ba connerie en fait basimba sa bango ngote ngelo ngaya le kaka juste pesa bango conseil batika ko pesa bango voilà batika kolakisa voilà c'est ça takala bango l'internet à cause de succès pas mutu moko boye pour azwa succès ba pese succès aye akanga Paris batika eloko wana. Donc voilà. Donc si vous comprenez bien, l'air mouton là comme on a fonganga la lié a ebisieni longola bilamba si filmer mutakala si matin on internet. Si maintenant sokola ça de bien ah oui bise longola bilamba na sokola yo on sengi moi 400 500 euros na on somo ma biloko boye pe yo ki amona on a confirmer ngo quoi. L'air pas au chocolat. Oh non, et sengi photo coucher. Pose ba chance nyoso munde ngala bengala yebani boye na nganga solo boye. L'air yepa oyoka bongo ayoki ateli to ino amoni ke ngapela dans na ko sala dans na koyeba na koleka kuti na ye moko nganga. Omoni. Nzoka ausakana bango. Azo sakana bango. Et ama mingi na pas c'est que ça linga chair de poule na yeba kitenga kasaki bato nyonso bazobundana media ezalika neti yo Myriam nanga étoile de tozo bundana biso na ndenga bonzambe
donc soki esimbi so esimbi nango pe te balobi ya nzambe eyaka malembe donc chaque chose à son temps kowelela na yo te kozala no presse na vie te kokima no mbangu to oyo okangama mpe mapamba donc yo lakisa mosala na yo public evalide evote yo baloba boyeke Myriam en tout cas osalaka bien etole osalaka bien todeside wanolanda o parce que mosala osalaka eza kitoko olobaka bien osexprimera bien elo onyango okende komona gigolo moko boye alali yo gratuit epi kute so aza na maladi soki mpe aza ndenge nini omitiki mpe alali yo po ya nini apesa yo kisi moko kutu eza nango kutu te kisi moko ezanga tia en tout cas bandeko pepe toolanda biso bosalasa bacommentaire bolobi avaya likambo comme ça topartage yango eza normalité ekoma na point ke bachroniqueuse bakoma osimba kisi bakoma otika balala bango en plus bakisi yango mpeza ya mikuta bato yango bakosa bango bandeko nyonso oyo ya basi ya bachroniqueuse bosala yango donc bolanda mpe ya conseil de biso Myriam opesa bino ezali mawa na pati basakanela bino balala bino gratuit j'espère kotika na maladi te et j'espère kotika na libabe te ndeka Myriam alobi boyeke boyo kokonda bana babilongi ndengama boyo kota babana bakotanya badefo badebute badefo wana bana bazobotama euta wapi eto emoni ngai naza na bana nanga mibale naloba yango ke non vi oyo nga Myriam peut-être na vivre yango te bana nanga baovivre donc non ça le vaut mieux que bon bana baleka vi oyo nga mama nazalaki nango pase na nga donc nalinga kute babétise na nga ou makambo na nga ya mabe bana nga bazala yango donc nayebi na nga ke makambo internet yo yebi émission efutaka mbongo te eloko efutaka biso mwa quelque chose obwaki mwa libanga moto yango mpe akaniseli yo na mawa na ye mwa t-shirt mwa eloko boye mais yango moko émission efutaka nango te donc eloko moko te omoni donc du coup mutu aoela vie appréciée eza mabe na vie au moins surtout la plupart la sœur pour Edine la pesa un conseil jusqu'à Myriam kotanga ba kombote pour na respect na bango surtout baza ba marié au moins mutu musu ala mwasi nanda ala mobali nanda ba marié à Edine na BBC ceux baza ba marié faut ba kombo ya bango tangama comme c'était ya bango batika buzoba mais il fait pas comme on est dans Edine na BBC à ça va piper papouche pour la respect na bango la plupart ba trompaka mibali ba chroniqueuse ba trompa au moins ka baza mibali na bango na katanda omoni omona kaka chroniqueuse moko mo aza pure mobali na yo a pure yo mais ake tromper ake landela mobali na yo sima oyo kaka histoire to le kunika histoire oyo kaka histoire na ye basokola ye histoire na ye boye ngana mwasi des fois que na yo ka ngo oui ça me fait en fait ça la nga pasi le na yo ka ke bandeko na nga basi ba ya na nga surtout ba grande sœur so tali ba robe baza mangwele ya minene ala maboko bana ba série 7 mais mutu ya osakana bango mona série 8 donc c'est un peu donc on voit que le roi qui tala biso to rata ba mangwele mais bon donc sur ndeni ba kontika mwana ya série 8 asakanela bango bongo alala na bango na bakombo ya bango ah mais oui mais il eza na kona ndenga polémique te ezali ndepo aider ke bandeko na biso asaki berère ya étoile nga baki boye na pesi bango juste conseil oya oyoka te oyo akoyoka moni nga Myriam na respectaka mutu nyonso mais na banga mutu te à part Nzambe si alors bango likambo na répéter la yango plusieurs fois je respecte tout le monde mais na banga mutu te po mutu azaka mutu lokola nga mutu na banga ezaka Nzambe donc na pesa bango conseil attend que bayaya basi pona ota ke balifanto baza wana baza ba mère à 4 5 enfants 3 enfants 2 enfants donc en fait gagner d'abord vie à bana bango et conseil nga c'était na obeta quoi batika eloko wana batika ba vie wana so ba yoki te ke na yoki so ba kenda ki temple ba kenda ki encore en tout cas na leka na banga na ngati na leka na bango tout yoki ba kenda ah ouais bah auto benga ouais nengo le que soko yoki su bakenda ki donc ça veut dire que bakenda mbala moko te do bakenda tout le temps voilà
Oh là 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 En là plus, là. peut-être que bango nyonso bakotaka esika moko. Donc, est-ce que bayebani ou bayebani te? Bayebani na ndenga media, mais bayebani te ke bango nyonso bakendaka esika moko. Donc Fabregas déjà yembelaki bango bakokende longo ndeti singa matembele. Donc tout va continuer. Bakokende. Bakokende bongo yaya. Nga susi na ngai ezali batika ba vie wana. Ngai en fait ko la otanga na bakombo na bango. Mais public qui peut ezotuna te balobi boye ela mutu akomenga bi étoile bongo siko ndenge nini Myriam yemo ya yebi est-ce que yepe basokola ye yango na yebi secret yango ou pas? Na madele cause la question au secret aux questions au même dit non pas tout na ngai que ndenge nini na yebi yango so nga pe basokola ngai ela mawa eza mawa étoile c'est là pardon 2 minutes secondes. Nga basokola nga te étoile moni ngai comme nga Myriam comme nga eza la biblique nala mona pasteur mon grand-père il était évêque donc là le baboyeko na yebi liloba banda libuma mama c'est pas que Myriam ndenga na ka mutu et ça la raté mais Myriam a yebi biblique nalaki donc nalaki kozwa ni na ba ekodi là nalaki kosambela nalaki monitrice aba na ekodim donc nga leloko étoile moni ndeti na boye ba o ba yebi Muyombe gauche na Congo o ba tela théâtre ya Muyombe gauche mon grand frère azali ko sa théâtre pa Muyombe gauche aki ba yebi na koma mbonge na kobenga ye na koma mbonge mais comme on les a mbonge te ezaka kale eza mbonge za ya théâtre to ça ne pièce moko ya théâtre ya bébé Souza o ya mbonge loba ya suke a donc on va là ezaki ba 2001 mais même Miradi o asalaka mwana Souza c'est moi. Donc ça veut dire que en fait qui star ou qui nini eza na kata makila eza ya famille eza na kata makila nga kosola nga bien yango mo mtu aye ko yebisa nga makambo wana tellement na soloka bien des fois pe na mona il y a des messages il y a des nini boy eza nini mama ta eza boy donc mta confier na nga pesi nga conseil na c'est bon yo pesi nga confiance na solo en fait o yebisa nga makambo ngai en tant que ngai Myriam na osola na bango na yebisa bango ba yaya wana na solola 3 personnes na kotanga ba komo te mais na solola na bango na benga bango na solola na bango to solola bango comme petite sœur na yaya na ye mais ba yoka te ko sekate makambo India ouais ba chroniqueuse basimba ki bakisi babimi nga sango za na ngo ke musamo ya facile ya simple nzo ne basimbela ngo kisi Natasha mambo India we Indi ce boye ba chapitre bible bo bimisa to te ya bandeko ba changer parce que ya musamo ezanga na mbongo ba futla ngo mutute et comme ya bena mawana pasi to ka ke bandeko musu basimbela ngo kisi mais kisi ngo pe ya nini ya lukuta basokola bango na Benoît bani basokola na maya kamba mais bango basokola bango na Benoît ya kamba ou ya kalamu Pele soba bakela te na maya kalamu donc bana bani bakela te na maya kalamu ya kamba bango kaka na Benoît balali bango pe basakani bango pe babizi na bango pe na Benoît eza pasi na mawa yango pe baza na ngo pe te succès na bango ezalaka so baflashe photo mombo na Facebook pa batini nango jeu les news de star ou batini nango jeu la bouche au moins basali babuse na bango ka ndenge ezalaka kingandi boye ezala ya boye wana nde bakomi koyebana andehors akota bafoto bakoposte bafoto na bango na bapage bayebana na bango te apart ke so batraye babuse na bango ya buzoba wana nde bayokani andehors ya babuse na bango ya buzoba bayokana te quoi c'est bon que continue toujours kosimbakisa yango tandis que moto yango aokosa ne bino aozwa bino mpe donc aozwa bino je sais pas même torsion coûte eza na valeur en fait devant bango devant ye donc ya yango lelo bayebani na bango te bayebani te basali kombo wana il y a 2 personnes qui na ye koyeba bango le ngande na koti monde internet
Ngai ya de chroniqueuse na yeba ki bango l'air na koti nga moko siko la koti na mondango. Nde na ye koyeba ya chroniqueuse a komone boy. Chroniqueuse moko komone boy. Chroniqueuse moko komone boy. Mais l'air la ki en dehors à internet na bana koyeba bango te. Omoni na bana koyeba bango te. Mais bakenda koluka bakisi ya longtemps. Mutu mususu ma mutu akonfie na ngai senga makambo oyo. Ye mutu ayebisa ngai senga Myriam nga asombela nga billet. A proposer nga somba billet tokende Benin tokende kosimba kisi. Est-ce que vous comprenez? Mobile ne akanga e mutakala. Azo ya système yaba ne baba ndi pasala ka. Mutakala wapi na kati ndaku na ye akutie mutakala pa mbanda pa ye. Kati ndaku ne akutie mutakala apona manganga Benin en fait. Oh là 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 là. Siko batango siko yo. Ba inutile to banga bango bazanga ba kisa lukuta. Donc to banga ya biso bango te. Est-ce que banganga o bazaka na ba Facebook yo muni mo baza ba vrai nganga? Yo muni mo baza ba vrai nganga o ba marabu na Facebook wana mo oti no nini ke na marabu vina yo za boye vina o mo mutu musu ye mo ka bana neka na poto tema ayebi liso ngana ayebi so étoile na vanda une fois na mona demande ami mutatini nga demande soki marabu soki maradu so manani wana na accepter demande ami abani ko komelanga Myriam maman la Chris au monde na elle boso comme ne Chris ovana kana château roux boye ngana za na Benin au moins que c'est bon soko za na Benin pesa nga numéro na yo ya WhatsApp au ça la kana Benin. Oh non pour l'instant comme na mino bata France na sur la numéro en France yo ya pototé comment ça fait tu au ça WhatsApp na numéro ya France. Omoni soso ndeti mo lo wa ba ba ya bo excuse nga lo wa bazo ba ya ba bangisa yo nini ezali po ba bangiso ko bangisa déjà OK ba to simba kis pe mo peka mutu na nga pe mutu ako sanga na ye bandeni vraiment et amawa donc c'est edango eloko te parce que o ba ye bana ba tloka ba Rams ba ye bana ba tloka ba Lamine Ndovo ba ye bana ba tloka ba Paola Lopez ba ye bana ba tloka bilo bo ye bana est-ce que possible lango succès est-ce que possible lango kiss tloka eloko ni possible la kiss efutaka te efutaka te même atambongo kiss na biso eza nzambe donc lero za na nzambe eza pouvoir munene déjà otambola na nzambe na nzambe aza kiss na biso toza na tina te chroniqueuse babenga biso ba chronifoite parce que eza na mbongo te efutaka te mutu mususu aobenga yo ayebi ou même pas ayebi to que soko relation na yo eza comment au moins mutu abenga na ba 2 heures du matin en plus abenga na appel vidéo pourquoi au moins mutu mususu azakana ka so na Londres so na Belgique ayi so na France na omona yo azobengo mpe mutakala mususu azobengo mpe aza mutakala atandami na mbeto aza mutakala alingi koloba yo soki na ba air nini wana te faut barrêter. Donc, et là, viens dire, nous t'appelle ma conseil, aïe, Myriam, kotanga ba kombote, Rams la gaïa, aïe, ma kamna loba. Myriam, kotanga ba kombote, les cas, pesa ba conseil. En tout cas, ba yaya, ngana leki na wa pesa bino ba conseil, parce que. Ouais, pas autant ba kombo exacté, parce que là, l'air Rams, ça va qui peut autant ba kombo, ba n'y ba bloqué biso direct. Donc, bah, ça, biso déjà, maintenant, c'est déjà bloqué direct, donc, ce ba kombo est tanga direct, vous a bloqué. Tozui déjà menace et ana mutatuni abi boyeke parce que muto a confié na ngai a pesenga na ba preuve na bango j'ai des vidéos j'ai des photos j'ai Nzambe na lola na ba vidéo na ba photo j'ai des vidéos j'ai des photos j'ai tout en fait parce que yé mon ta confié na nga a pesinga ba biloko wana singa mi pesa ba ser nos conseils en tout cas la pesini ba conseil c'est pas que pour Myriam pour votre Myriam parce que avant naba comment bien la ça va mettre c'est pas ça est-ce qu'on comprend donc c'est pour combat sujet te na bosse au titre sujet zali que concerne ngai aye ko pesa bande ko na biso ba chroniqueuse conseil parce que biso to yeba ngana yeba ki na ngatina yeba ngo lelo ke ba chroniqueuse ba simba ka kisi po ba zo succès po ba yebana donc na yebite le kelinga parce que nga le sel kisi na nga za nzambe nga bible na ngai na tama na sali peka nzambe na bella ke tongo butu po ko nzo ndeza ya batu musu ba kenda ati bene ko luka kisi
bazosaka ya bango bazosuka bango babenoir baolala bango mpe ya babenoir donc epesi mpenza mawana mpasi mingi donc yango wana soki bokompa sujet te sujet yango wana tozolobela na miniti oyo et après eya na tata mo atuni question la monsieur Alain alobi boye ke mpo yo zwa mpo ye Myriam azwa baépreuve wana c'est que ayebi nganga yango bien très bien bien kutu te très bien nayebi ye très bien etina baboye bango mo bayebi comment Myriam bango mo mpe baza conscience na bango mpe eyebi ke Myriam ayebi makambo na biso parce que na oyebi biso vérité etoi nabengaki 3 personnes nabengaka 3 filles nayebisi bango totya makambo ya kichroniqueuse à part totya makambo ya kiamité o nini ki jalouse o nini à part naopesa bino conseil en tant que bayaya ya basi parce que lelo vu ya lelo toyeba lobi ya mutu babi mobile bio garçon leki tabala même la goût. Bonsoir Alex, bonsoir Alex Ngunga, donc bonsoir. Tobet la masolo ya bandeko na biso bakoma osimba kisi. Donc toape na confrère na biso Ramzabi azokoma nganga na minitio. Ouais Myriam Loba na on répond non na question papa atuni biso. Donc nayebi nganga ngo très bien. Nayebi muto nga na obenge nganga tenga na obenge vieux nanga parce que c'est mon vieux. Nayebi vieux nanga très bien. En plus na muto bakenda kana ye muto nga kenda ki ke genre afutele ticket ya Benin bakene Benin. Donc c'est mon vieux aussi toza na bango pe na ba groupe de Lion de la presse. Bazar wana. Ben oui. Bazar wana. Bazana groupe les lions de la presse aussi. Bazana biso na ba lion. Ya simba kiste ba proposa qui est akende ba kene Benin pour ba ke simba kisi akanga Paris en fait. Ah. Oui. Il va proposer qui est Nino Simba. Myriam tellement elle est maline. Là abetelinga lisolo nga bino benga ye solo la na ye. Nga pe comme na nga maline azina nga pe enregistrement d'appel na mami ki na téléphone. Là abengi. Na ba conversation na nga oya ye na mutu ne wana naza atenga la conférence na tikana na ona téléphone ba audio ezali. Omoni comme ba sœur na nga na ko pe sa réputation parce que na ba vie na ba peut-être ba marié peut-être ba mbana ndaku peut-être abona ko pe sa vie na ba ngote mais na pesi bango juste encore conseil donc encore conseil donc ba metti moyen pesa be preuve exacte nasha lobinini Fifi siwa beni marche so akomi biso na langi nini comme ça là et tout akomi Fifi siwa Benin na temo na capage donc Benin akomi donc genre que ba Fifi siwa là ba grâce temo na capage ba kenara Benin mama nanga yo mais si comment na comprendre na ngati siko bazokende pe nazoyeba pete succès ngoni parce que na moi ba soki ba kombo atangi na moi ba hotela kaka na ba produit mais après nazomona pe ba Carolite na ba pima du à Château Rouge ba se amongo ba kola kala ba se ratanga ya Manuel pour ça olinyango balinga ba Carolite ba sœur wana ato pakoli Carolite madame kolemba yo kaka omona mawa uta bete tatouage na liboko bomba lingwele mona série 7 otuna eta kelage aïta mona série 8 aluka pe guerre na Myriam o aza mona série 9 c'est malheureux. Non, là, papa, c'est cannabis. Malgré tout, c'est cannabis. Va poser question. En fait. Oui. Myriam va poser question. Nathalie a posé question. Abi Benga avant d'en Paris, sinon on a déjà dit solo en haut.
mais Myriam façon zobet la histoire on dirait aza a jalouse. En fait na ayoka lisolo on a jalouse te. Nga na poto be mango na koseka. Bon na ça se sérieux pour pas comprendre que na jalouse non. Le problème c'est quoi? Le problème est ça quoi? Donc batika ba vie wana nga na opesa bango attend que ba yaya na nga, attend que ba grand frère, ba grande sœur na nga. Na opesa bango conseil que batika ba vie wana. Omoni parce que lelo bazo sa ke basali vie lelo que non, ba ni ko sa banganga, ba ni ko luka banganga. Banganga ngo bakomo mema bango likolo. Donc abakomi ko pasola bango. Donc du coup lobi oyoka ka le même nganga na olala e ka imta olala mwana e. Oloba yipso ke non naza nganga nana sengi il faut la bimana jeune fille na yo ozala po alingi succès loba opesa mwana mwasi opesa mwana mwasi omoni to papa kata wana photo sukisa e. En fait c'est mangala e makam na eva photo sukisa papa po ngala abenge mikolo vie kata donc azo katela nga ba ya chronique to su donc yo sukisa nganga wana ngana sukisa nganga wana na bango mo ba fille. En fait nganga ya solisa ngai aisinga Myriam moi c'est ma faute ba bi musa balela ngo mongo ngai so na sana ngati akoti na chômage na mona ilo na osate na beti na ngai biloko wana na zo mo mike na mawa non ngaku nganga tanga yemo nganga bakutu ngaku na mona baya supo na kiste baya ka pola sexe omoni Alex mo bengeza te parce que to tie téléphone te mo bengeza te mbala sima to tie téléphone obenga ogogo koma to répondre yo Myriam azana on répondre à ma question nyonso komela ya ko répondre lobano donc na yebisika bayaya donc toza bien en fait nga na benga bango bayamba to solola mais na mona bayoka makambo yango te babi ya Chantal Bola mama Ngeso mama Paradis batloka baya Chantal bayebana na média est-ce basimba kisi est-ce baluka bayeba ba mona nganga moko sokola ba la salle de bain nga na yeba ya Chantal babi tala disciple à Chantal Bola est-ce simba kisi est-ce luka ki ayebana na ayeba donc avant ayeba simba kisi non. Omoni babiloke bimaki Chantal Bola ndoki aloki famia boya sali boye ka ba video bango moko batongo kaka babimisa ko ba vérité na bango ba video yango bayokani na pasteur walesa babe sa réputation à sœur nanga donc elle chante babi omoni donc c'est tout c'est en fait succès koyeba na mutu eza ya makila eza pe so na makila te eza mutu musu pa force ka pe ayebali na ye pour ayeba na sens ni tu te respectes ozo la bien ozo respecter ba invité na yo ozo se respecter en fait là ba mutu yo linga yo mutu musu ayelo 100 €, 200 € alengi sur na 200 €. Yo la romona bongo OK so pas boule quoi 200 € au moins que aller à moi neza la kati wana au monde non ba 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 ça ba réputation na bango et c'est pas bien. Bonsoir Bastard Congo. Bastard Congo, là on parle aujourd'hui, les sujets d'aujourd'hui, on parle des chroniqueuses. Ben, il y a beaucoup de chroniqueuses qui vont voir les féticheurs, des trucs comme ça, là, et tous les marabouts, pour voir les succès, des trucs comme ça. En fait, quand ils s'y font arnaquer, ben, ces marabouts-là, c'est des fausses marabouts, ils couchent avec ces pauvres filles-là. C'est pour ça que j'ai invité ma collègue aujourd'hui, Myriam, c'est elle qui connaît un peu ce sujet-là. Donc, elle essaie de partager ça avec nous pour donner un peu les conseils, quoi. Voilà. Ben voilà, le bana, ma chérie, le bana, na sous la question, sous ba comédie comme ça là et tout. Bon, pourquoi aux bang autant à ba combo na bango, c'est qui boye bani makambo. Ce veut dire noter mais la cité ba combo. Moi, ce qui fait dit nos images te mène la cité ba combo. Et ça pour un respect la paix ça d'abord et dit non parce que moi ça on a un problème. Que problème même la couple nanga même la ni nanga même la vie nanga j'appelle toujours et dit nos images. La vie est à les aboy, vie est à un problème boy. Au monde.
Donc, ceux qui viennent dire noter, mais la cité, bah, comme on a mort, parce que, bah, ok, n'a nulle part. Est-ce qu'on comprend? Donc, yo moko si au kanisa aussi mbaki suppose au succès. Jamais de ma vie. Yo mon paye là au un esprit là yo ka ki bandeko wana ba simba ba kisi bani bani. Est-ce que yo mon paye na un esprit pe leke là comme ça bi betika ngape na meka bani. Et quand il a l'esprit comment tant c'est que na mona ke bango ba to ba ke liboso et loko moko ba ozo exact ba gagner l'autre. Succès on peut ba zo ngote. Est-ce qu'on nga Myriam na tika na sima et là nga comment? Et là qu'en fait moyibi soki mutabe baraneni en fait là atamoli na moyibi pas comme moyibi avant akoma moyibi fa bala mona d'abord oya liboso yibi ba 1200 ba 4000 ba 5000 et ça mbongo ba olia et ça les soukal mais so la moli ke non net ngai étoile to vanda yo la ndumba o bimalo na butu donc betalo ozonga maboko pa mangam na somelo lipa la tongo et ça ngasko pour ce sentiment ne ko sala nga na ndavi na yo tandis que yo ngam na somelo loko et là comment on a au tambour tous ba train ba métro to martara ba bus tous des fois que tu ngala za na navigo mais bango ba na navigo te ba fraudara la batran on comprend mais mouton que luka succès o la luka bébé ça mais navigo ya pamba na ngote donc on composter yo ozi olekisi mais a que si makis pona akoma na succès nga eyela nga jamais na pantango jamais na vie na nga ko simba kisi na vie na nga ebi pourquoi parce que na tamboli na batakis na tamboli na bato balabaka ala na kisi abimisaka boye asalaka boye ne ba rigel bakaka ba vie na nga ba maître Maurice Loma ba vie na nga est-ce que non, il n'y a même pas un temple, voilà, mais bon, moi, il y a juste un mouton à Ibinga à Ange. Baboya, pourquoi vous voyez que dans la petite sœur na bango, donc du coup, moi, il y a côté ba monde douana exacté. Tana ba petit balifanto. Nous sommes bien dans la hôtel sanga balifanto wana. Et là, moutou moussous na solution. Quand on dit ba sœur wana. Ouais. Moko na bango abenga manganga ngo bas asimba boy bilora boy. Ye mongango afina bouton. Pourquoi abi d'abord vie na ndenge zali. Attendez s'il vous plaît, doucement. Bonsoir monsieur Didier Nzongo mokonzi angaba Didier Nzongo babilo binde makambu Didier Nzongo. Ba bibo eke ba chroniqueuse ba chroniqueuse mususu nzongo nde bazaka na bango ya koluka bakisi ya koluka bandaka banganga donc toyambi mwana ntsuka na bino ya panza sango Congo Myriam donc azo panza teke na ndenga dega donc pour ba comprendre que ba chroniqueuse pe ya bandoki bazali sotali bango pe moli mutu soda misa mabele ki trop ata zo pakola karola esimeli sute mafuta oya hydrogino esimeli sute poso ezaka makasa en fait loka posa nkoba edi na esenga na pinga te vraiment donc poso mafuta ezokota na poso te moni biso biso nga pakola chlorane mo mafuta bala nga ya nga pakolaka omoni mais omoke muto musa akota da ya misala mabe azali su kitoko te oyebi yango azali su kitoko te en plus akoma s'en foutiste kwa yo siko muto neti bakamoni neti oza boye so lelo okoma okota bavi na yo 27000 vues ba 28000 vues baloba na yo okesimba kisi ya yo ebo esimbi ya bango esimba te nga asala émission nasala émission na maître Maurice Loma émission na babosala ke batango d'abord na page na j'ai la bouche avant ekoma na bavi ebele mais bakoma koloba nga eza émission wana asali eza kisi bavi wana boye
Na sala émission na c'est les ino. C'est les ino va vie nenga kota ba vie parce que batala da c'est les ino parce que à sala émission nenga finga nenga la combattant nenga finga kabila akashaka elongi na été. Na sala émission na c'est les ino kota ba vie na beauté image. Ba koma ko ba ke ngai Myriam tellement ba evinga na zakana ba vie ya ba. Donc genre que nazana ba. Et pourtant que c'est le contraire, nga vient nga mande ba Maurice ça nga ma Myriam yo soki na mon internet. Nga Maurice na ka toujours envie obimate. Obimate na monde internet. Omoni, pourquoi ça nga? Parce que à cause jamais que asim ça nga Myriam simba boy poye bana jamais. Tanga mtu yemo apeksa nga monde internet yo obimate so ngai na zaka na envie na monde au internet. Myriam yo obima na monde internet c'est. Bon, ce que c'est Maurice a pris dans le monde internet, ce que il peut au tapé, pas il dit non, mais ce que ça n'est donc bon d'ailleurs au sein des missions bon. En fait, combinaison ni on dit succès en fait ne ba yo donc au fulama na sens oya lo ba bongo donc pas yebi ba msu ba lukela robi ba ko fulama wana mtu msu lukela au ke futa ko fulama na mbongo. Mutu mususu ok pesa nzoto na epo ayebana eza batu mususu na internet na émission avant asa l'émission la mutu il faut accoucher d'abord na mutu. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a moyen non na comprendre raté. Donc au coucher na invité au coucher na kolosite. Au coucher d'abord na invité après au sali émission leke émission na bango. Mais si quand au coucher wana mais est-ce que invité on a refouté un bon ou est-ce que colossite a refouté un bon ou exactement au coucher na perte? Au coucher na perte pour agir c'est au ça l'émission na yé. Donc il y a moyen photo remercier Dieu si qu'on va direct comment nango donc aux sous dans au coucher sous dans mouté. Moi au coucher na mouté gâté. Voilà mon frère Bibiane Strela ma petite sœur à moi donc ba continue une minute yo ba direct les autres maman on va coucher sous na mouté. Donc si qu'on c'est ça. Faut mettre ça dans le solo na parce que tu as ngo ka ke ba fille ebele ba coucher na ba. Ngamo d'abord ngamo na victime nango. Omoninga na otanga komba mutu ango te pona respect na ye nga moko na victime nango soki tosisi biso na kota na ko benga yo na sali na teo na conférence na mutu ango oyoka lelo osala beauté image c'était nga bidon na ebika ke na vie na nga to beta émission na 15h. Viens benga ba 11h. Po ay to balé ko va na pe ville moko. A benga ba 11h petite sœur ndeni calme. Nga bien viens na oketika ba na classe. Na benga yo pour na retard téléphone déjà déchargé. Viens nga bon va to passer mission photo les carottes mais la moi café ne ezala kaka. Na bi bon d'accord. Ba 15h fallait to que ça émission na 15h. 14 13h via benga. On a ça en face na café za kaso bato ba yebi sarcel na my place wana eza ubus mo za pembeni wa jusqu'à pembeni na centre commercial wana ba vena nga aesinga Myriam naza na café o ya centre commercial na bon d'accord na kenati kuna muto obenga nga ana ubus est-ce que comprendre ya on a beto eza nga moko mutu te mutabete nga lisoko mutu abi naza na ubus na bi bon d'accord na kenda wana na kota tina na réception ya ubus nga bon peut-être aux années la réception pour mbula linga ebeta aux années na se wana na kota bo mata na nzo ascenseur nga bilelo vraiment nazo aider beauté image ayebi lisolo oyo na bengi beauté nga bi beauté na benga na sa émission ta isinga Myriam sungae kende mata likolo na mata likolo tina hôtel ya vie wana zwaki chambre na kota ka boye azwa kiti ba portable azu 200 € akiti po asa ni a Paris Myriam esprit na 200 €. Donc c'est nga mona na poto na salaka même si à ce moment là on est comme ça je touche mon caf la touche à caf na nga touche à mbongo ya mwana ngai est-ce pardon na touche à mbongo ya mwana après na ebisi vie nga na ebisi vie omoninga ba style okutu elekate pa nanga parce que ngai na mama na mobile nanga oyebi
Si na ça be mission oyem na yaka tapi na yaka na nini tunataka koma vyango na yaka kutu na nini na yo omona kaye. Donc du coup na babilo côté. Oh petit tia ndeni yo fo fonga maka ba fo fonga maka. Oh na fonga manenga na bengo pour na nini na yo obimsa album ya pas longtemps. Tout ça il a ngo publicité comme mi mama ba niveau na benga beauté image na kitsa téléphone boye mama. Beauté oyo kama kamdile na discuter na vie wana. Je suis désolé, mais je suis bimi. Na bima na 200 € na carte hôtel. Na kena nango. Na kaba hôtel wana. Na kaba mutu akomo benga to parce que ngabi omonso na yeso omonso ki oleki na ngai mission te. Donc sonné tina katanda kamo sina ke yokse ba audio ba ke ozaki enregistrer ba kamto ba nek wana. Vie wana asala ngai mission na mawana pasi en fait aboya mais asala na obligé esiko na somoni ba audio na tina na WhatsApp. Oyoki na audio donc soko tindelinga to sa émission na ngate na kokeko yo ko mwasi na yo nga de la avec na programme na aya to sa émission to sa émission bloquer après émission a bloquer nga partout après émission a bloquer nga mais c'est voilà à la star. Alors ça, ma biso moi que star vient à voilà. Ozolingo aider pour la publicité album na emoko mais et là on y a mutezo sala lelo ba inviter na biso ba mona biso kwa bandumba. Eza ni biso moto be biso ba image ou donc congolais za neka na respect pour la moi cité parce que et ba chroniqueuse belé ba koko ça ba témoignage à makambwana comme ça là et tout que invité les rendimi émission ezakuna mutu mususu bengi aebisio boye ok d'accord à une condition d'abord faut na lala yo mais qui donne dango kuta ebiso akolala yo tala mutu munene munoko tenga ma elongi déformé donc mukoka ya mission zanga mbongo donc ne kolala kamo kolala na kamo kido di moko boye banini zata na charme zata na charme te loko moko te yoka masebe matiti na matoi mais ozolingola la ba yango wana en fait moni ngai na vanda na ba mettre na mutu mona liboma te men nazaka en fait na bongo na liave wana mbongo na kanai na nko petit tia mbongo wana tenga bisenvie d'abord là kaboli yango donc na laisser mutu na nga mais ya ebité donc ça reste entre nga na yo mais soko eto ça une émission te mobile no moi si na yo apale oyo kamakamo parce que na oketina na kuna soni na koti na yo ki se be émission na yo ki se ba audio viena amona nga ndo kaisinga yo za sorcier ngabi ayane émission isinga bon c'était peut-être ça on a bureau beauté aïe singa bon to sango sina bureau beauté te fo olanda nga bia pas de souci ko to so zanga na no mais nga na sa émission na yo na sa émission na nga na yo dala proposer ki na sa émission na ko sa émission to sa émission na landa na lande to sa émission si c'est émission aza kei nga bi voilà il faut que ça bango bongo en fait moni biso ba oyo na monde internet bon to kometa to ke ne ba surtout ba seo ba ke nga na internet mutabima na nga aza que c'est faux. C'est faux. Parce que Mouto ka imo ka une émission. Parce que nous sommes à ka whisky à 34 € ou à Carrefour. O la lino il quoi 34 €. Quoi ka ya whisky moko Jack Daniel. Net ngasko Myriam, je fume pas, je bois pas. O la nga pour la finir siko. Ben oui, mais déjà il y a raison que déjà pour ça l'émission. Mais pourquoi Rolinga ke o mela? Mais comme elle a été fausse à la éveiller comme ça et tout, il y a un fort cohérent à basi sur quoi et dit nos images discipline à consacrer. Les personnes qui d'ailleurs pour ça émission aussi déplacées comme ça bon que noter la zone émission déjà que au comme elle a été banité sur le niveau mais là biso moto au sommet là on met là invité sur sommet là alinga sommet là on met là loba non merci ou surtout soit invité na sommet là on met là zombo biso moto que to sombi en bani banini comme elle a un sentiment et dit dans son coaché déjà libella donc comme elle a un sentiment et ça l'attention il y a personne à nous proposer au masanga non et dit non déjà sur signaler au BBC Joe oyo na muni azala ba idée moi mabe et dit na bloquer les pas push ou mais là et dit dans likolo et dit na timbela déjà que azana ndenga buzoba
akosalisa émission esili ape mama yebi oyo baletelema tongwati nzate okei ye atika na qu'est-ce que c'est mais eza quand même mawa mingi ke bainvité na biso ere moko baartiste ozosala bango publicité mpo na bien na ye moko na mutu na ye azaka na ide alala yo banini boni kobebisa mosala ya bato boye pourkui mosala bato bazopesa yango valeur te en fait nga sikoyo nayebi selo moko yo étoile nga apesa bango faute te omoni faute omoni mobali soki oya envers yo ata osakana oyebi so teke na osakana na yo est-ce que comprendre oyebi soki akei nalingi yo mwasi moto oza mur oza wi euta na monoko na yo non euta mpo bakanga bango te na makasi bainvité na biso bakanga bachroniqueuse te na makasi babima na bango non neti nga mire ese nakenda ntina hotel ya ubus akanga nga na makasi nabima kuna na clé na carte ya hotel na mbongo na ye nabima nango nakei nabima kuna badge na ye ya ndako na ye nabima nango tu sais pourquoi asakanga na makasi donc atandaki badge atandi mbongo atandi nyonso azalaki sur na ye pour lui quoi même boye peto avant asala na émission il faut nabima na ye d'abord après na osala na émission nga siko na ese vie nga na osala émission mpo na bien na yo mpo na bien na nga te parce que yo album na yo oyebi ane nini otika makambo ya musique donc du coup ozobima sikoyo donc nga na osala na émission mpo na bien na yo mpo na bien na nga te omoni nayebi se tosala no émission na mema ye edi nayebi moto nabetela ye meme lisolo na mema ye likolo na world omoni na mema ye ma vrai world nalia 200 balles te omoni donc c'est un peu ça quoi voilà ça qui est bien bon comprendre kaka kendeko na biso azali mama bana donc bebe na biso azolela wana mais bon mona biso basujet eza nango ebele topartage mikolo comme sala et tout tokoyela bino mpe na thème ya rentrée scolaire ndenge mpe esalaka mpe bambilinga ya mo mpe na couple donc tokoprogramme date moko peut-être semaine oyo ou début ya semaine donc tozalaka nga na concert nanga comme ça etu tomina mpe mambaka sikoyo bato sikoyo bafille sikoyo basedaka conseil nini okopesa bango ke akei na ye mpe mitiki ne mpe balaini conseil na opesa bato basedaka mpona makambo wana en tout cas en fait là okesala émission osala émission mpona visualité ya motu makasi Si, elle est bien gentille, hein? Mais à cause de ça, na libulu. Grâce au ko yebiete a au compte sur la libulu yepe mutal bosom dans ça il en publicité. Donc elle n'a pas hérité, donc elle a concert mo hérité betara na Nantes. Na hérité, na grâce na hérité. Hérité peut ça grâce 300 €. Petit on ngai fona bimalae. Ah oh mala petit petit fona la bimalae. Bon y a pas de souci. Aussi ça concert et si là David Monso à Beninga
Oh Myriam, ça va? Oui, ça va. Ah ouais, tu... oyo naza chroniqueuse naza nani boye esalanga mutu passe vomela banana oyo na bandi na petita Ouais. Hey! Hey! Mondo kama boye. Hey! bimaka na héritier j'avais 4 ans soki 5 ans soki 6 ans nayeba héritier 5 ans d'âge mais nayebela ye na makambo boye mais ngai nakobima na héritier te en plus héritier ayebi mobali oyo ngai nabimaka na ye de 1 et le 2 barando na bango esimba te na bando oyebise bongo ta vie donc eza en fait eza soki olandi mbongo monika papouche nani ok osopani osopani mbala moko mutu asala nini kosaka na yo mutu abandi kobima na yo sans contrôle quoi bato bakomi bazoyoka te Myriam bato babi baoyoko bien te ekata un peu réseau. Ah ouais, parce que c'est des personnes qui peuvent maquiller la bana. Donc alobi boye Myriam alobi boye ke bakendaka kokompanie na grâce mise bakendaka kokompanie héritier na Lyon po abeta concert moko grâce na Nantes. Na Nantes. Na Nantes grâce à ça lié passe quoi donc allié 300 € héritier parce que héritier allié kalala nae. Donc yo mo expliquer ma chérie son ezongi. Omoni. Donc grâce à ça que héritier apesa mbongo abima nanga omoni. Grâce à la nuit koyesanga Myriam en fait omoni vie oyo okoti mondango kokanga bana mobile moko te ye azate na minute oyebi te makambo nini oyo aosala kuna ngana ese grâce asala makambo te ndumba mobali azalaka te me ndumba mwasi azalaka nga so nakoti mondo mobali na nga mutu akoti nga na mondo o mobali na nga mutu akoti nga na mondo oyo omoni so akoti mondo internet ye mo mutu mazwaki ngai mare Ah, Myriam aokanga maman mukie. Ma chérie, il faut bouger les sous parce que zo kangama sont zo kata et kata makambo sozo loba. Oko bouger moi mukete parce que to ka bien te. Ouais, on a problème à son. Et moi ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Ouais, moi ils ont bloqué yo. Au bloqué même mingi donc to comprendre na biso du solo moi même pas. Matoki ka Nantes, après le reste on n'a rien compris. En fait, tokendaka Nantes na grâce miss parce que abetaka concert mobe na Nantes héritier Watanabe. Abeta concert. Omoni Sko tellement sko vi oya héritier ebi ke ba chroniquer surtout ya sika po nga ya salaka snap moko na héritier na ebi se héritier ke non tout ça moi snap kande ezalaka kaka akumisa Myriam la Tour Eiffel chroniqueuse ya sika na Congo elengi kande ezalaka. Tosali moi elo moi sport moi ya muke ka na héritier. Et si la tienne a la publication, la tienne on a Facebook partout. Après, et on remarque un moment, héritier ici grâce Miss chroniqueuse noire qui to quoi, elle a mis la kaka.
Photo opesa ngai. Héritier moko grâce à sengi mbongo. Mais a payé 300 €. Bon, c'était prévu qu'on aille quoi à Tekanga. Et nga la ça va pas marcher parce que nga boye mobile nanga de 1. Deuxième. Kobimane héritier, nga la eba héritier peut-être j'avais 6 ans. Mais na eba makambo baka héritier boye ba bino so boye makambo ba to na ba preuve te. Mais toyo kaka ba mai eninga na pas marcher. Ben oui. Il y a pas de fumée sans feu quoi. Nga la ebi c'est que simbaté. Si tu veux. Oh non, Myriam, sinon, grâce à Botolonga incompréhension, on arrive à dire que incompréhension, donc pas possible. Oh, Nzambe. À partir de là, tu as appel la grâce. Grâce à très combien on que Myriam, il y a aussi l'émission. Eh! Au monde. Donc, on a si quoi, on va aller ça na site na grâce. Là, il y a site na comme presque la salle émission na Fabregas à côté sangote. La sala émission na yemoko alongola émission wana la sala émission na maître baka à côté ba émission tous les émissions na côté à sala tellement à moni que ce qu'on ngala même kam ndenge ya o memate du coup au marché na été au monde bon siko ba kono site mususu ba mbosha siko ba fi po ani po ba sa bango kipito nini donc ben pourquoi on est dans la maison rosité embauché ba pute naie pour pas que n'ara après ça bango passe à gauche à droite yo les refont les sites au lobby boeke au lingo va nous créer des missions ou embaucher ba chroniqueur ba chroniqueuse baza ba ndumba na yote au ko ba no pesa bango ba passe boete pas ba musicien mais eza biso le tozo ça ba métier ezali po to ba porte parole toza ndumba ya mutu te siko azo linga so alunga ba disco na cadre qui porte parole siko ba ko ba ndumba mais ba ko la site peut faut pour te après ba ko lo site ebele et la ba mususu azo funga ya site na ba ida mabe na mutu so na zu ba fi boye na ko travailler c'est ba mo boye après ce fille pas faible a comme na ndumba ya mutu nyoso le ba lali wana faut remettre le PC il comme ba ko lo site ozo embaucher bat no font site no yeba que to ba porter parole to ba ndumba te surtout ça ngai to lia ba restaurant mususu to kema la restaurant ba congolais na otanga ba ko pour la vie wana a vieux donc peut-être là moi si naie au moins boke ma la restaurant ba congolais boke lia mtoy na kata voiture vie na la yo bord notre que le connaît bana ko le kate na grâce mbisi oko benga nga borté oko tama ya to leti la pa malangwa gratuit kwa ngamela to bimi juste ka ke no na suka numéro de téléphone naza tala nga ba yo pesa numéro mbala nga ya naza ma numéro de téléphone na justement oya yeku na yeba na mutu par rapport oya nga naza ma numéro de téléphone na pesi oka benga ko mie mutu wa uto benga nga boy nga bise ane ko aya bana ulukanga mutu mususu mona obenga yo ka va mombal akati ayamba appel moko donc pas possible au moins ce côté mal numéro nanga ezaki affiché numéro nanga ezaka affiché na internet et tika comme WhatsApp nanga internet na au moins du coup au moins ka ke mutu obengo na WhatsApp on obengo na appel normal ya mi mobile na nga bia ya mi mobile nanga ce ko yo obenga nga poto solo anoni tanze ko ya mi mobile nanga ça veut dire na occupé na chroniqueuse ote que non na chronindumba koni sexe non je suis désolé yango photo bête yango sete yango photo bête yango ba sete parce que musalo yo batu bakomo zo na ndenga ki aventure batu bakomo zo na ndemo ya kisalité bazo pesa batu valeur te bakolo site su boza ba site na bino mo batali bosu fu bando banada ya ko respecter ba chroniqueuse na bino soki yo mo ko site o respecter chroniqueuse na yo te mutu invité ya o senga émission a ko respecter ka été ba chroniqueuse bazali baza ba passe ba nini comme ça et tout non tozali les porte-parole ya public eza makambo mususu comme ça et tout ezolekela bato bayebi koloba ngo te bayebi nini bakoloba ngo te biso toza na poto loba
to partager ça ba musu bataka ba faute biso le to ça ba direct boy azo na na direct à comprendre eh lo bezo le kana mukili et lo bezo salama ba musicien le ba ya kana biso ba to ça ba mama na publicité faut ba pesa biso ba respect minene e ba ko futa biso te to lia mbongo na bango te meto ça ba publicité makasi donc to za ba ndumba te lo bite mutu so ka bengi abiboeke ben oui et tel mécénat na pour ça l'émission ça veut dire qu'à oh là là et non faut pas penser biso côté on a respect vraiment et ça na sens à ta moquette si qu'on laisse qu'on va que ne ba restaurant est-ce qu'on est pas colo site ni maintenant mais moi beaucoup lié ba malango gratuit on deni on donc ne yo moko on est pas colo grâce oh azoyo mabenga zio abenga ma président na yo mwasi au monde on a fait grâce n'a que ça l'émission te comment ça fait que oui ça me touche le mois-ci non moi ça on a au moins que bon la voiture cabino mi balé donc ça veut dire que moi ça on des ayo au monde ça veut dire moi ça c'est placer les inos mec d'ici non à Oumela c'est les inos na benga c'est les inos na émission si c'est les inos mec na essayer qu'à venir na beto ça no émission c'est les inos benga na émission to sisi asenga ka Myriam sombelanga koka na George koka na sombela c'est les ino koka na pesi au monde ben oui c'est ça ben oui parce que faut à ce moment là koka ya parce que déjà kudu koka kudu pesi ka ezaka pona sambolo ko pesa koka te parce que yo si déplacer pour bebisi baninyo oyebi les réseaux ça l'émission na ba selezino ça émission so na ba héritier banane ezali pe pona lokumu na bango moko ezali ke public azo continuer ko mona ye banini donc ezaki ozo réveiller toujours en page quoi. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, ezali pona bien na bango moko. L'air chroniqueur a bengu au journaliste a bengu à 5 émissions. Soko ça on a la pousse ça l'émission. Il pas comme que eza pona bien na yo mo. Fabricant soit na France ça. Ceux qui biso to ça les publicités. Tu n'arrives pas que fabricant ça na France. Ceux qui biso to lobé les retiennent ta koyeba. Mutakoye kesandi ya faut bien respect kota. C'est les unes batba bien ça muta combat. Soki au 5 émission a été pour lobela combat nae. Mais ba tous ba c'est les unes lala, c'est les unes bunga banini. Ya ngona comme c'est tout faux. Le mec a respecté d'abord moi sine ya ndako. A respecté d'abord moi sine ya ndako, a respecté d'abord yo muto ya mi ponga c'est les unes. Let to sa émission bi ngala respectaka ba mama po ba mama ba sala biso poto zala mais ozotela des fois que muto ba traitera liboma mais au moins que donc réaction envers yo ezaki liboma ba traiter la rae libanda eza yango te o mona donc du coup yana mona nga ti le to benga na c'est les ino ti lelo c'est les ino na comme pas grâce mbisa esinga Myriam OK sala nini kuna akana uso amonga nzela ko betanga avec ça kuna koko mabula na zo iso ma vérité mon ba patron pe ya ba site akomisa ba bandumba akomiso pe ndumba ayebisa yo pe no mon mutu ana abete avant o sa ne miso bi obimale mais sengai d'abord afuta monga caméra o mona là afuta monga caméra boy apa komiso pe ndumba du coup pour la jusqu'à pour l'émission mais non quand même tout là quand même bateau monnaie tout ça quand même bateau na évité babi DJ original babi yemta kangi masolo ya ba DJ nyonso ya Paris ayeba na Paris mobimba babi Belgique Suisse Allemagne ça simbela ngo kiss ça lukela ngo akotanda kanganga mais non ça DJ sera mtu wa mariage akebeta na mariage ya mtu aisa mtu kai folanga na bimana yo ezala raté Omoni. Donc il faut que nous aussi et après ben inviter musufu ba arrêter. Et ça ben inviter musufu to mettre là on PCT au bengi au ebisi boy kena sala na site boye est-ce que tokoki ko ça l'émission azo boxer ba boyeke oyeba na te. Mais ce qu'on so pesi mutu chance ite ba no ça émission ce qu'on est yo yeba. C'est ça. C'est ça aussi. Nous comprenons l'autre. Oh, on a fait wana ayebanite oh. Mais yo kasi soko sala une émission grâce à nayo, il n'y a rien koyeba. Yo na sepela na les ino. Sinon ata obandi émission lelo. Obenge asa osa na émission a ofula yo. Akoya asa to émission.
non ça me mapambola quoi akoya ça une émission mais exemple mususu mo ba artiste surtout ba oya kala ba ilimbisanga omoni mais omona que non o e banande ni tanse que yo nga za chroniqueuse yo za misila en plus to ça ngo pona bien na nga na yo pour la visualité la yo pour la visualité pe ngai surtout mingi pour la makam na yo ne ba ke pote za ba so li fait so cimetière à musicien pour moi que za cimetière à musicien te faut pour les cara ba mission il faut ça ba album ba blog bongo omoni non bango pe ba biloko ba star na biso ba biloko wa ba ngoni ba mabe ngasko la pesa ba ngasko la pesa ba on peut bango ba mabe na nene on peut proposer ba bala la bango mais ce qu'on ngape ce que ba na pesa ka faute eza ba bango ba acceptaka omoni moi si ye moko mta accepter parce que soko boyo lobi non a forcer pe na makasti mais ça ba fille mususu alingi tellement musala ngo alingi pe succès yango na komi ko céder donc yango na edina lobaka toujours kozano précédé malembe yo la kisaka musala na yo ti un jour public ye moko o valider ko kene na ndenga buzoba te kolonga no bilamba te ata leo ba boyi yo yeba ke un jour ba ondimaka o kaka lelo ata ba négliger ba fingi ba nieba un jour kombono ba omatisa on peut ba lobi yango au moins ba omatisa na ndenge mo ya bien ya propre ba bibe ke fi wana te ye to yo ndime côté musala kolinga te bandima comme ça tu fuir to ndime parce que pesa nzoto ya bande ko na biso be ba pesa ba nzoto to yo ka ba kombo ba kombo lo ba maka 2 ans 3 ans ba ni lo baza wapi ba kombo lo ba ma lisusu te siko masona bonge beta maka po nini ye mukola leto kenanga na Lyon 3 personnes balala kai 5 personnes balala kai est-ce que to komaka oyoka to asu musala na été to ka asu te ke abanda ko sa musala na bien. Voilà, et comment on va titre quoi? En fait, bah, nous sommes kasaka que sera bibi na grand star nda komi star. Mais oui, ou soit bibi na muto ayebani nda komi muto ayebani. C'est pas ça. Donc c'est pas ne pense pas que ce que bibi juste na star moko congolais que yo pour comme lokola non. Parce que c'est impossible surtout ba musicien. Moi ba musicien so que abimi na yo yeba ke baninga ne ba musicien pe ba oyeba ke abimaki na yo. Mais oui. Omoni. Bakoye bango ke obimaki na bango. Tu sais pourquoi? Parce que akoluka abete lango lisopo baninga na ye, baninga ni bayeba ke non, ya bimaki na ye liboso. Omoni za ba musicien bazaka bongo. Yango bango nga Myriam, vaut mieux kwa kana bimana bandoki ke na bimana musicien. Mais benandoki eza na musicien bazala moko nde mondoki so yo bunda so ba bitumba butu bani ba te po ndoki musu bazala pe comment ndoki musu somona kindoki nezaka pona ye moko oyebi makambo ezaka pona ye moko a mélanger yango te na mwasi na bana oyebi yango ouais mais on a peut-être un sens de fait que bazaka pe musika parce que là yango ezate bandeko na biso ya so bazaka musika sans effet donc bandeko na biso bozo mabete tozo tonga mutu te to chrétien mutu te ezaka nde conseil tozo pesa pona musana biso to linga to pesa ngo valeur mais là to mona pesa ke musala ngo mo valeur ezo kita mais ba fille neti ngai neti ba Myriam bazé belé ba Chantal Bola donc bazé belé bazo buna po musala ezo valeur yango ande to vandi le to lobela comme ça tu ba invité na biso to invité na émission bo respecta biso to ba ndumba te ba kolo ba site pe bo protéger ka biso bon embaucher biso te roi ba ndumba to za biso ba pasité donc yango elo to zo lobela vraiment donc et toucher na mutu motema te kanisa te ke to chrétien bino to choli bino non loin de là ngai na balai ko sa be émission étoile d'amour ngai na sa émission so bengi mutu allo vie na la posa to sa émission allo ngakuna na sa émission to yo mo sa ba maître omoni nga en fait na balai ko zanga même mutu pour sa émission parce que la mutu na ba tsango la mutu du coup a mo ke moi approcher ezate po a banga makofi mawa c'est comme ça vita comment banga makofi marombe comme matata lisusu mais c'est pas bien en fait c'est pas d'une
même la miso nzambe eza pe bien te même ndeti ngai bango en fait ngai c'était juste napesa bango ba conseil ba sœur wana ba yaya parce que baza ba yaya lelo obenga bango to ana ekara ba 20 ans d'âge parce que baza ba na série 7 nga na mo na série 9 omoni donc eza coûté que ba blague nini non baza vraiment ba sœur ba tontine ba maman pour ba maman même si ba boti na ba arrêter nga ma mère maman na nga boti grande sœur na nga liboso maman na nga abota na âge à 17 ans omoni donc ça veut dire so na comparer ba âge na ba âge à maman na biso donc eza même pas écart à 5 ans 6 ans non donc batika ba biloko na et puis ba invité to yambaka na plateau il faut pas beaucoup qui tsara beaucoup qui tsara moi aussi chroniqueuse caleçon non c'est pas ça pour misu pas comment peut faible nango en fait en tout cas nous autour de tout à l'heure alingi ndeti nga Myriam attends la ko na sali 10 ans na minute na internet je sais pas ce qui invité moko qui tsanga sous vêtement so olingi to ovandi na ovome kuna zanga ta lek ba na ngai na bandi ko sala ba vidéo jusqu'à pour écouter na internet mais olé na zo yo na ba na on a bima yo avant na osala une émission ma chérie eza na mutu mo akomi alobi boye eza pe na ba chroniqueuse ezo ekata yo oyoki allo yana mutu mo akomi alobi boye eza pe na ba chroniqueuse mosusu asisi osala émission na yo abi akomi abi eza na ba chroniqueuse mosusu asisi osala émission na yo azosenga olisa ye lero azosenga olisa ye oyoka oyoki ngala ozoka nga ou pas Myriam a blocamé mais oblocamé ou pas ozoka ngati oui yana mutu akomeli nga yebisi nga eza pe na ba chroniqueuse mosusu ko osisi osala na ye émission akomo yana tata mo akomeli nga bibo eza na ba chroniqueuse mosusu soki osisi osala na émission azosenga yo olisa ye apres olisi omelisi ye nsima koma okwela yo na nzoto abibo ozomona teke ye moko azoluka ke balala ye ah mama yango kasi nalobaki no tout à l'heure ke ngai napesaka bato wana bafaute te faute eza yango nde ya mwana mwasi omoni balobaka meme mobali na yo aza na basi 40-50 mais yo mwana mwasi soki okezwaka mobali moko oyebaki yo moto okesango par rapport à mobali oyo aza na basi 40-50 est-ce que comprendre même si mobali azotrompe yo na basi 1000-500 000 mais yo mwasi okozwa nga soki en fait papa naza na raison nga mo mpe nakenda des fois bovandi boye na tapis rouge na bamoment ye moko chroniqueuse abenge bebe système ya bebe bebe akomi osimi deya mandefu akomi osimi Myriam ozoblocame ma chérie ozoblocame ouais c'est bon ozalaki oblokamaki là c'est bon toyoka o ouais au moins mutu mosusu ye moko chroniqueuse mosusu mutu asali na émission abimi na yo ok obandi omela whisky okoma olalela ye bebe soki aréagir te oyebi so nini yo ofinga ye nini ofinge pede ofinge ke no azaka pede yango na banga Myriam nakotikala komela masanga te parce que nayebaka une fois namela masanga nasala babétise na bina à la folie na tapis rouge na bina lokwa libe c'est la première en plus na melango na loyenge ya baninga yango na vie il faut koluka bato yo kotambola na bango oma mutu mosusu amelaka diamba opesa mbasi diamba Myriam aposala biso fo benda ona benda ni diamba cigarette kuna na banio te bongo diamba na kokango te
Omoni. Donc du coup so la dit yaba babake loyenge pe ebomaka. Batu musu bakoma ngana ebiso étoile d'amour ngana bika c'est pas que bika so biko bika c'est trop dur. Bana ngaya ngapela linga ete. Tokena ni na papa wemba. Ezati na ofunda bino mena ba juste vérité. Tokena à une année à papa wemba. Tokena ngai bote alia. Tokeso ba image ya papa wemba. Yana sepela la fille yana lia non asala donc eloko asala pona nga nzambe kaka moi sina sita ko sala ngo eza mutu atema ki Maris nga Myriam ana sepena yo boye bazuku t-shirt ya discoalate apesa nga t-shirt ngo kutu ebunga na nga pe na métro etika na métro abosana na métro azu t-shirt ya discoalate afongoli coffre na voiture apesa nga t-shirt abandi kosala omoni kazo mobali deja bandi kolinga yo ocomprendre ali ya star abendanga o bamona bato mutu loko libala ayesinga Myriam omoni lelo nga mpona koma na vie oyo mpona koma boye grâce à mwana mobali o mutu abebisa vie na nga oh lolo je jure ali yana akufi te ala toujours en vie ameladi ya mata ameladi masanga te jour yango oyebisanga makambo wana abi pongana koma alia oyo yaki na ndako nanga omona koma nazalaki eza mwa mobali oyo abebisa vie nanga donc soki olingi obebisa oyo ayo vie landa ye discoire nini etikala otali mwana mobali komoni ye mpe aza kitoko mais sikoyo so mutu mosusu olandi discoire olandi bavie wana oasede facilement car pour la discoarette pour les lamba omona na kuto sali no mission na kuto sengi te ke na ça perd na ça no émission o sengi kuto même pas émission mais d'ailleurs a comme ko tante bo ko ya rosé en émission yo mo ba bon et l'autre na comprendre raté neni ni ba saper ebele ba la kala ba chroniqueuse pour nini yango Poni poka alati la mana yesu kwa uto defango na magasin la mana ba étiquette belé ba seper muso mona alati la mana ba étiquette a sodi ba comment moins 50 moins 60 mais ba fille pe bazo kufela ye oyebite soko a defiango na magasin soki ndeni nenge nini to ba saper de ba la ka chroniqueuse belé bongo et là on y est la rango et là on y est la bongo kombote ezala asala makombo moyibi omo saper mobimba na bracelet na likolo kota 18 ya na palais konga ko saper a bongo oyepa nanga pe na lingi yo pe na bimi na yo faut za malade omoni il faut za malade parce que na hôtel o d'abord vie na d'abord eza mukuse carrière no obebisi d'abord vie na na mbila omo saper aza bracelet to na ba saper ngo ana bracelet awela ngonga en fait pour 18 heures, sur 20 heures, il faut écouter la palais. Sinon, le bracelet a tiré la licole et sonné. Mawa. Mais ça perd aussi à la banque quand le bassi au yabima na bango on dit ma coutouté. Mawa. On dit même pas. Ouais, mais donc tangi attend encore vraiment tika la bisika ouais sonné mbile rozo. Ah, on dit karaté. Il m'a yebna bena na ramta makamna na li bene bracelet na licole. On dit karaté oh. Aïb d'âge. Mawa. Mais elle on accompagne ba saper ba simba qui cité. Parce que ba saper nombre ya pas sur ba là mais c'est impressionnant. Bah oui. Ben ça peut en fait c'est bizarre seulement ma chérie. Et bizarre monde dans son okuta na batango te yo oza na 1000 chances peut-être hein, parce que osala edi no image. Omoni a non a hôtel ba cal ba barrière ezali au moins pele nenga komi abeza complexe et à ce complexe infériorité. Oui, c'est vrai, ça complexe, nous sommes d'accord. Nous avons ces gens qui saper à lati et lamba Versace a commis na eko kufa zomona ke saper on ko sombela et lamba pe à Versace on est na ebité. Nous avons ba saper mususu ba lati mon leur lati lamba ba ticket à solde à cause ça. Ce qu'on moni déjà mon pali déjà lati lamba. Akeso manete soki ba benga ngonini. So mine soki liputa na nini na marché ya Clientcourt ake atongisi pa tailleur aye pa la kis ati ba ni ne akala tala la saki émission mo na Lyon
Il y a qui soirée boy après ça peur. Na binga il faut na mona ka juste ba col bilamba na bino parce que la ma marque et ils en col et comme maman non. Na binga ta la o ya ticket boté ah te pas bamba kango. Na juste école kaka. Ba la kisanga ngote ba ça peur alors ba la kisanga ngote au mona donc tout influence à somine ka tisi na ya ke pata ya nemo ya confiance à tongisi et tout ça modèle ka on a papa on a couvert qui yo moment a outi ko sombe lamba donc a tisa somba tongisi yo tozo baka bongo chino apamba so ke na ngwanzu comme ça to memi catalogue na ba 60 euros ba otongile la manyo solingi ba otongile ngo be ba emita ngo bien apo ba mi pe be ticket déjà na le ba mobile déjà là ta ke lamba diana be ticket ça veut dire aza mobilité yo mobile mobimba so ke lamba no mo be osoma ke opena mbongo ngo na mutoki no mo la be ticket po ani ngana ebile na zaki na ba 15 ans 16 ans so ne na ba kamana na ke na zara na sombi lamba après na bombi étiquette na renye de la mango après na kozo so na zara na zuli susu na mango na zusu na mango susu na renye na ngona ticket na ke ozongisa ya ngwana tibile ba sapeur le balata bongo sa libila ma ezonga na magasin ezaka ya soirée wana après si me ozonga na magasin ndenge ko kufela mobali pone lamba parce que là ti versa so ebite so ya rodefa so ki ya nini ba sapeur wana amo ya ba sapeur ba simba kisia basimba kisi eza normal bango kisi te basape mususu ouais ezaka pe complexe ndeka appeler alobi ezaka complexe biso pe basi alobi eza complexe te parce que là ici c'est Paris donc ya wapi eza Paris donc ça fait à Paris donc alane autorisé à kobima na 5 6 7 femmes oui Sapeur azolala yo azata mbongo ta opeso ata mbongo te mazolala ka parce que ninga alataki bilamba bongo azolala ope bongo mais na za sensité okotika jamais mutalala o parce que alati lamba Versace est-ce que na relier lamba Versace na ye na relate lamba Versace na ye est-ce que na sens ata mukete faut to changer ba comportement biso pe basi non eza complexe là za na raison biso basi doza complexe omoni mobala uti ko defa voiture na ye mobali soka akiti na voiture akitoko ba miso epeli biso ka betoile mobali alati elamba sapato akitoko yoko ofongoli lie miso non faut kolakisa ye ke biso soya bana potonga mpe na ya possibilité mpa otama mpe na kara bien na kolata mpe lamba bien bani donc eza nde fo totika totikela su basaper oyo batante totikela mpe lisu bamusicien batante totikela mpe bainvité batante fo sikoyo tofaire valoir respect ya mosala na biso barespectaka biso lero obengi moto obi boyekendaka na posa na yo na ya posa tosala émission loba ayebi so boyekendaka na tante lelo peut-être okuta na lobi mais oyo ezalake yaka tosala émission apres nsima fo nalala yo en tout cas wana mpenza topesa ata rendez-vous na château rouge toke soki wapi tomanifeste mpona yango mpenza mpo tozwa respect wana eza normal te tolembi yango babétise wana ma makambo oyo toloba wana bafille ebele bakosala yango batémoignage. La plupart aussi étoile d'amour la plupart aussi bafille mosusu omona azwi chambre na ye asalaka na ye te jusque kaka mbongo na ye oyo bafuta 350 € bafuta na chambre wana et bauta pa basaper et bauta pa musicien donc ye asala les cotisations en fait asala cotisation on appelle 20 €, on appelle 10 €, on appelle 50 €. Ndeti nga Myriam na yebi ke nga na yebi étoile d'amour na déménager na longwa province na tiki ndaku na nga na po na libérango na yebi ke nga Myriam naza mwasi naza na mukanda na mboka oyo na okekota nga na kekota nga nti mbali yaka to yaka tanga awa non na obenga 115 na mukanda na benga 115 ben oui. Est-ce que vous comprenez? Vaut mieux n'a pas dans la maboko que elle était pour la vie que na l'infanto na ba pesa nga voulons pas ba bimsela nga na au lieu que na zo chambre moko quelque part na ko futa ngote la comme ndumba bana la nga par-ci par là pour la bana futa chambre wana et simbate et simbate et on que mutu mususu et là ça bon pe kokima musala oyebi ko e poto ozino kutu back awate o sa betude awate que ça ménage
amutu mususu ayoka mais asala deja kombo na mile yonga mususu omona bango ebele mpona ménage na surtout oyo basala na bhôpital balata bateni loka bainfirmière oyebi alata teni loka infirmière akoso ke naza infirmière naza boye mais asalaka ne ménage c'est ça aza ne femme de chambre mais akoso ke aza infirmière aza soki aide soignante mais aza ne femme de chambre oto balataka bango nyonso teni ndenge moko ensemble ya pembe oyebi ezoba okondimango omoni okondimango du coup bafille wana somo la plupart ya fille wana bainfirmière na moko étoile d'amour yo oyeba batouchaka paye combien est-ce que infirmière na moko sapere moko bakolala ye akobima na ye mais non non jamais na mbongo atouchaka jamais surtout ça ozosala sous bagarde de nuit mbongo ezobakisa mati neta olala yo moto osala bagarde de nuit na yo c'est ça c'est impossible c'est ça non c'est un peu ça quoi ezanga juste pasi vraiment na mawa mosala ma souci otala basere yango au moins des fois basola mpe kitoko okutani mpe se utaboni bien omoi mpe apesa conseil sur vie na yo boyeboye mais ye moko vie pola balinata bambeta donc vie na mama bafina bambeta mamonaka pourtant basi kitoko tellement bakama mabe eleki bango na vie moye babima kitoko encore eza esu te parce que baza bamona te content omoni so ozosala mabe tro na vie ekomisaka moto elongi mabe so tali bamiyibi nyonso bala bafasi mabe basheke nyonso balaka bilongi mpe ben oui en tout cas vraiment merci beaucoup Myriam na ndenge to partager moment ensemble na bandeko nyonso balandi biso merci beaucoup donc sujet na biso ezalaki ke bandeko na biso bachroniqueuse mosusu bakomi kokoya osimba kisi likolo ya métier oyo eza nango même na salaire te yango to partageaki na concert na ngai donc ezamba liboso te bomona nga naka une simple constat ndeka to yoki bandeko balobi yango ne permettre biso le auto partager moment oyo comme ça là et tout en tout cas merci beaucoup bandeko so bolandi biso bandeko nyoso bo suivre biso nzambe ya lola pambola bino merci beaucoup vraiment botaka ngai ndeko na bino étoile d'amour la top mondiale des médias congolais donc soki likambu donc na yaka vite fait pona na mela bino ba news ezaki le diso na biso ezaki ke fo tomi batela bandeko nanga o nyos bakenda koluka banganga bani bolukeloka nzambe parce que komemaka bino kaka na berère ça sert à rien. En tout cas, merci beaucoup na ma chérie à moi Diamataye Camille bon on a pu en partager directement au sein émission mon Diamataye il y a pas longtemps et Dino Imange donc papa Panza Sangwa Congo le président des lions des lions des presses les lions des presses des médias donc et Dino Imange merci beaucoup nandengo za toujours na biso na moi en tout cas na biso abaki bon on est souvent na Panza Sangwa Congo Myriam on te partager émission bon on a kaye beaucoup ba ser na nso bazaki ba bibiane Estrella ba Coco Chris donc ba merci beaucoup na bino nyonso binoso bolinga ka étoile d'amour binoso bolinga biso bolanda biso vraiment merci beaucoup ntika olinga biso ntika olanda biso en tout cas bonne soirée mbala sima to romona le bibozanga te na zana émission na Didier Nzongo to robeta masolo pourquoi ba saper ba lingi ko la ba chroniqueuse pourquoi ba saper mo ba mo peut ba mpesa derrière oza sa perso oza na mbongo te pourquoi okope ça derrière bani donc lobby na 20h30 na rendez-vous na Didier Nzongo et ça a plaisir soki boko zala na susu pona ngai po boyoka oni Didier Nzongo roloba en tout cas merci beaucoup bonne soirée à vous allez bah gros bisous à tout le monde bye. Étoile de love, les étoiles. 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 Noke, natikala nanga isolé.